Matondo mingi bama batata bandeko balandia Congo bololo tarabiso wana toye na tongo ya lelo bama batata bandeko toye bama batata bandeko pona ete tokoka kosala bilan ya manifestation le 31 décembre bama batata bandeko kasi liboso ke tobanda nga na pesi bino solo penda balosako bayenge na bino pe bambote na bino banso en tout cas bipai biso bino bobelemi vraiment na tongo ya lelo lelo ya solo pene ezali mokolo mwa mibale ya mposo mokolo mwa mibale ya sanza ya yambo mobu ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na kongonga ya zomi na miniti tuku mibale na studio na biso ya radio Katiopa pe Congo bololo bama batata bandeko bana lisanga atimanti en tout cas toyi lelo po tokoka kosala bilan kasi liboso ya kosala bilan bandeko na komeka nano koyebisa bino ete molimbisi pamba te nakoki koswete bino bonne année te non nakoki koswete bino bonne année te bama batata bandeko soki nasali yango elingi koloba ete en tout cas nazali vraiment irresponsable alors yango wana bonne année nakoki koswete bino te parce que faut toyeba ntina bonne année elingi koloba mbula ya sika alors donc touti na mbula ya kala mwa prospérité ezalaki tokoti lisusu na mbula ya sika mpona ete tozomona ete prospérité mpe eza liboso na biso kasi bamama batata bandeko bana lisanga atimati bana asomi ya mboka ya Congo soki totali mbula eleki 2017 ezalaki vraiment catastrophe mpona biso ti jusqu'à tokomaki le 31 bomoni catastrophe na catastrophe et voilà tokoti na mbula ya sika selon en tout cas calendrier ya bamindele alors tomoni ete liboso na biso ezali toujours catastrophe parce que tokoti nde na mama ya bitumba pamba te toyebi ya solo ete mopaya oyo aza na moto ya mboka kombo na ye Hippolyte Kanambe mwana ya tuti rwandais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila parce que Joseph Kabila ezali kombo oyo ye aye kobatama na nsima Laurent Désiré Kabila pona ete asala mosala ya occupation ya tuti rwandaise na kati ya mboka wana malheur kaka na bandeko na biso malheur j'insiste dire que malheur biso moko toza ko légitimer mopaya wana na kati ya mboka parce que lorsque vous continuez vous dites que vous êtes des combattants vous êtes des résistants vous êtes des patriotes des compatriotes lorsque vous continuez à suivre la voie de cet imposteur ya kotanga kombo na ye ya oyo ya lokuta ya kobomba masima Laurent Désiré Kabila na kombo ya Joseph Kabila na kombo ya Kabila alors vous faites le même jeu que cet imposteur vous faites le même jeu pourquoi l'appelez-vous à Kabila pendant que Kabila est déjà mort hein le propriétaire du nom n'est plus. Mais pourquoi boza kobenga un usurpateur, un imposteur na kombo ya yete? Hein? Na kombo oyo aye ko sabino 80 millions de Congolais. 80 millions ya mama bota nyonso ezo sala rapide on kati du Congo. Mais vous continuez à appeler avec Kabila. Est-ce que mais vraiment nazo comprendre. Vous raisonnez ou vous ne raisonnez pas? Bino bato bozo simba ba média bozo ba média. Bino bato boza libanda boza koloba biloko wana. Est-ce que vous réfléchissez? Vous savez combien de fois que vous êtes en train toujours de légitimer cet imposteur? Vous savez combien de fois que imposteur wana zo mona biso ba bolole potango tozo benga na kombo na ya lokuta o ya ko bata masima Laurent Désiré Kabila. Mais tandis que tango toza ko benga ye na kombo na ye. Alors le monde entier va savoir que non, mais écoutez, bah Congolais, c'est-à-dire ma boto est à constituer. D'ailleurs, je me sens mal à l'aise quand tango toza ko benga identité à Congolais. Hein. Je me sens mal à l'aise parce que toza na kati mboka na ba peuple. Hein? Tango ba luba ba Congo ba ngala ba mongo ba bembe ba landu ba nandu ba nande bozo benga un imposteur motayi ko kosa bino na kati ya mboka na kombo na ya lokuta. Nous boza ko légitimer sans le savoir. Vous savez pourquoi?
Hippolyte Kanambe Joseph Kabila c'est en prix vraiment na fumu mwanda sem parce que bengi ye na kombo na ye hein po ayebi ke ba bengi na kombo na ba démasquer ye mais bino bato boza na média na libanda so bozo continuer ko benga ye toujours na kombo na ya lokuta mozo légitimer ye bongo wa pesika bozo combattre wa pesika boza ba combattant un combattant eza moto yo ayebi ke moto wana izipater wana kombo na ye nde yango oyo akobenga ye na kombo na ye Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila alias pourquoi alias parce que po bato bayeba à qui toza kolobela le nom de cet imposteur c'est Hippolyte Kanambe alors alias Joseph Kabila kombo ya lokuta oyo aya kobata malorance de Joseph Kabila pona hein ko sala mosala oyo ayena mais bandeko tozo loba c'est comme si tozo loba te tozo ganga awa na Congo bololo koyagba ya tembe yazo continuer ko benga kaka imposteur wana na kombo ya ye ya lokuta tozo loba awa ndeko mobenga azo yoka te azo continuer kaka ko benga na kombo na ye imposteur tozo loba kuna na États-Unis d'Amérique John Will bozo continuer kaka ko benga ye na kombo na ya lokuta ya imposteur tozo loba tous les journalistes na kati ya Congo bazo continuer kaka ko benga ye ndeko Kabila et pourtant il n'est pas votre ndeko c'est un imposteur mais il faut ko banana ko combattre ye na kombo na ya lokuta ko pesa ye ko zongisa identité na ye a solo oyo tata na maman ne ba pesa ye et voilà que celui qui a compris c'est Fumu Mwanda Semi et qu'il appelle toujours avec son nom oyo papa na maman na ba pesa ye bande ko lo ke sala ka biso mama bota oyo na kati ya mboka wana ezo loba RDC ezali nde mutu mangbongi boza matoi makasi boyokaka te ya mwana pe pas ezokotela biso parce que toyokaka te abona attendez sali tozonga bamama batata bandeko na bilan oyo ya manifestation oyo esalamaki na kati ya mboka bomoni bamama batata bandeko bana lisanga atimati bana somi ya mboka ya Congo bomoni ndenge l'imposteur Hippolyte Kanambe alakisi ke azali na envie ya kotika mboka wana te. Vous avez vu vous-même? Ake kozwa bapaya basoda ya bapaya bandeko na ye batuti baye po baya kobundisa bino bayi mboka na kati ya mboka. Faute ezali ya biso parce que toza ko légitimer moto wana. Les députés qui sont nos propres frères, Yamaboto eza ko constituer la République démocratique du Congo, baza ko kota na complicité wana likolo ya kanyaka. Po ba bomande ko na biso. Revenons à la manifestation du 31 décembre. Monsengo a lancé, évêque a lancé, était manifestation ekoka kosalema. Bama batata bandeko. Bomoni ba binzambi, babwe na bango ko rejoindre, babi non, bato babimate. Babwe na bango, c'est-à-dire bandimi na bango occupation. Bamangoma mosusu babwe na bango ko participer, c'est-à-dire bandimi na bango occupation. Pona nini baza kozwa kanyaka. Bosi bomoni bamangomba nyonso wana o eboyi koya ko participer na libération ya mboka. Bomoni yango. Parce que tango mboka kozala libéré, alors donc il faut toloba na bango bye bye. Bolanda imposteur na bino, boke no sala ya bino mboka. Alors voilà, bama batata bandeko. Monsengo a lancé appel na ya sali. Alors bomoni ndenge massacre salemi na kati ya mboka. Mais bandeko, eloko ezokamusa eske moto oya sali appel ba senko ba nini tout ça mosengo o ba sali appel pour les bato ba bima ba manifester. Mais bomoni ndenge massacre salemi, mais to moni
mosengo abimite po asala une déclaration ya kanda silence radio nga nayebi te soki bino bozwaki déclaration ya mosengo comme ça bokoyebisa ngai mosengo abimite mpo na kosala déclaration ya kanda mpe komobilize lisusu bato silence radio bama batata bandeko eza somo alors mokonzi na bango ya Vatican il fallait toyoka déclaration na ye condamnation silence radio voilà toke lisusu bomoni masaka esami na kati ya biyamba na bango babomi bato na kati ya biyamba bolobi non vous êtes des chrétiens ce que vous prétendez pendant que vous n'êtes pas des chrétiens vous êtes des noirs des nègres votre religion ce n'est pas le christianisme bolobi boza ba chrétien mais babomi bino na kati na biyamba wana aucune solidarité ya biyamba wana ya christianisme wana na Europe aucune manifestation ya bamindele na solidarité ya kolasa ke non babomi bandeko na biso ba chrétien na Congo eloko te silence radio du côté ba gouvernement ba responsable politique ya Europe aucune condamnation aux États-Unis silence radio bomoni bama batata bandeko elingi kolobani bama batata bandeko elingi kolobake vous êtes seuls nous sommes seuls contre bato nyonso na mokili seuls contre tous bomoni bino moko alors nakanisi sikoyo ndenge situation eleki ndenge bomoni bino moko na miso soki bo renoncer na biyamba wana te ya catholique ya christianisme nga na koloba ke non baloka bino soki lelo bo renoncer na christianisme te le christianisme colonial te nga na koloba baloka bino po bato penda bako réfléchir baloba non cette religion ezali ya biso te ce n'est pas notre religion alors nous sommes obligés à renoncer na religion wana kozongela sikoyo religion ya bakoko na biso kosuivre sikoyo la religion de nos ancêtres et la religion de nos ancêtres oyo eza koincarne oyo eza kopesa biso toza en contact na bakoko na biso se bundu dia Congo alors sikoyo biso nyonso tu tokokɔta na bundu dia Congo mpo tokenda kopuiser la force motrice de nos ancêtres mpo ete tose battre mpo na mboka na biso bomona ebino moko bobimi wana bosimbi bikulusu namoni tukana mawa ndeko na biso oyo Tambwe na komba bapa Eliezer asimbi photo ya acteur ya Hollywood yazo kanisa nde Yesu ye wana en tout cas journaliste en tout cas bandeko boyebisa ye en tout cas ndeko Tambwe ba sekio vraiment na Congo bololo asimbi photo ya acteur ya Hollywood ya kanisi Yesu ye wana alors tout on croit que bikulusu wana na ba photo wana nde kosala miracle nde yango ekobundisa ba élément terroriste ya politique na mbe c'est pitié biloko wana eza ya biso te bakoko wana bozo belela tala mboka mobimba mama batata bandeko etondi batie ba mangomba biyamba na bango kaka ba Saint Pierre ba Saint Jacques ba Saint kaka ya bapaya boya bino bozaka na ba sainte comment bato baseka bino te bamona bino abolole te comment bakoko na bino bapesa bino mokongo te kene na biyamba wana komona batieka ba photo ya ba saint ya ba mindele mais vous êtes toujours colonisé spirituellement vous ne pouvez pas vous battre pour votre pays pour que vous puissiez vous battre pour votre pays vous devez nécessairement faire appel à vos ancêtres et vos ancêtres sont là, sont vivants, ils vous écoutent. Bomoni, l'exemple. Bobimi na bikulusu, bobimi na ba photo ya acteur ya Hollywood. Et là, comment est-ce limité? Alors, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui vont tirer les santé,
nga na loba baloka bino bato baloka bino bakota na océan Kalunga alors il faut tolanda bango kuna po tokende kobimisa bango na océan Kalunga babino soki bo vraiment botire leson te eke lingomba oyo eza ya biso te bakoko oyo basin oyo baza ya biso te bozomona po basin wana bino bozo kobelela bakoya jamais au secours na biso bakokenda nde kote ya banguna po basala biso mabe ya koleka bandeko to renoncer na mangomba oyo ya bapaya le christianisme ce n'est pas notre religion to renoncer bomoni bino moko solidarité yango babumi bino na kati ya biyamba wana aucune solidarité aucune jamais silence radio ba télévision na bango silence voilà bama batata bandeko bana lisanga timati mosengo ya zali initiateur ya marche aucune réaction virulente et sengeleki lelo yo akoma penza donc donc élément dangereux vis-à-vis nos pas Hippolyte Kanambe. Et voilà, aucune réaction. Alors, bama batata bandeko bana lisanga timati. Est-ce que tokoki kotirer leçon te sikoyo? Nga na tuni bino tokoki kotirer leçon te sikoyo. Eke non te lingomba oyo ya bapaya eyaki nde kobebisa biso kokomisa biso baumbu ba esclave na kati ya mabele ya bakoko na biso. Alors botala isusu bama batata bandeko. Quel est le rôle de MONUSCO na kati ya mboka wana? MONUSCO azalaki au courant que l'église catholique ebengisi bato ba manifester na le 31. Bolobi MONUSCO aye na mboka wana pona ko protéger la population. Vous avez vu vous-même que MONUSCO aye pona ko protéger binote. Aye pona ko protéger l'occupation parce que c'est là où est baza kozwa bénéfice na bango. Alors, MONUSCO aye na biyamba te pona ko stationner na chaque yamba ya catholique pona ko protéger peuple. Non? MONUSCO aza koya ko vagabonde na ye. Baza ko massacrer bato MONUSCO aza na kati ya motuka na aza ko vagabonde. Il dit, ce n'est pas mon travail. Mais quel est votre travail dans ces pays-là? Pourquoi vous êtes venus vous installer dans ces pays-là? Quel est votre travail? La mission des Nations Unies. Nous vous posons la question. Quelle est votre mission dans ces pays? C'est piller la richesse de ces pays? Assister au crime odieux, il y a Hippolyte Kanambe? C'est ça ce que vous êtes venus faire. Je vous pose la question, la mission des Nations Unies. Quelle est votre mission dans ces pays? Enterrer en catimini les peuples de l'Afrique centrale? Enterrer en catimini le peuple Congo, le peuple Ngala, le peuple Mongo, le peuple Luba, le peuple Tetela, le peuple Bembe, le peuple Nande? Non, ce n'est pas possible. Nous sommes dans un quel monde de barbarie comme ça. Hein? Alors, bama batata bandeko. Pour moi, ni bino moko ete. Bitumba oyo. Mboko oyo bakoko batikera biso. Bandeko. Soki biso toko invoquer nos ancêtres te. To invoquer kaka. Bapaya. Oyo ba memera biso na bakolon. Alors, extermination na biso. Ezako mona. Comment ni bino moko? Alors, eloko nga na lingi ko interpréter nos frères. Na kati ya mboka ezani. L'ennemi utilise le moyen violent. Azako utiliser donc les assassinats. Bazo boma bino. Alors, sikoyo bino. Est-ce que vous pouvez se défendre?
Pour organiser une manifestation, il faut groupe kill moko et zalakawana. Au cas où manifestation est dégénérée, la police a commis qu'on tirer à balles réelles et pas bande konabino. Alors à ce moment-là, bino boko utiliser moi ba moyen na bino o bo préparer. Quels sont les moyens que tout le monde utilise pendant la manifestation? C'est le cocktail Molotov. Ba cocktail Molotov. Beaucoup ko fabriquer ba cocktail Molotov fité. Bozui essence boti na molangi. Boti elamba na kati. Tango bo monimi tuka la police ezoleka. Il y a ba éléments terroristes et politiques kanambe. Je parle de la police, ce n'est pas la police. Les éléments terroristes, parce que la police a la mission de protéger le peuple. La police n'a pas la mission de tirer sur le peuple. Donc, ce n'est pas la police, ce sont les éléments terroristes des politiques à Kanambe, parce que les éléments terroristes, ils terrorisent la population. Botier, ba essence na ba bouteille, ma étoffe, et puis bozo bois kanaba jipe, il y a ba éléments terroristes et politiques Kanambe, et ça va brûler ba jipe wana. Bo bois keli ba éléments terroristes et politiques Kanambe, et ko brûler bango. Mais tala, bozo kena ameni. Na bikulusu na ba photo à hôtel à Hollywood. Ce n'est pas possible. Vous croyez que bikulusu wana et que ça a bien quelque chose? Bikulusu wana n'ont jamais fait quelque chose dans nos pays. Et ça va distraction pure et simple. C'est distraction. Bon, moi, il n'y a distraction. Il faut, ceux qui est aimé à ça, utiliser la violence, vous devez aussi utiliser la violence. Parce que la loi divine dit que l'œil pour l'œil, dent pour dent. Mopaye na mboka na bino, azo sala bino mabe, bino obi oto sambela pona ba ennemi na biso, pona kopesa bango lisusu nguya, po ba nyokolo bino lisusu davantage. Non. L'heure wana eza révolu. Tala na ba manifestation partout au monde, lorsque la police de ces pays-là utilise la violence contre ce peuple-là, le peuple se défend en fabriquant des cocktails Molotov pour que la police kotumba bango. Alors, chez nous, nous n'avons pas la police parce que la police a la mission de protéger son peuple. Alors, comme nous n'avons pas la police dans ces pays-là, alors donc nous avons les éléments terroristes, nous ne pouvons pas avoir pitié de ces éléments terroristes. Les terroristes, on les tue, on les abat. Il faut les abattre. Alors, mais, quand on a biso à Kinshasa, bino bo elo kona bino boye bakaka monoko vova mais action moke. Voilà les actions. Boye bikaka bino na bino ko bunda na bana quartier songolo bana quartier pakara bayo kana quartier bazo bunda. O kona ko kena na quartier songolo te okelo ke. Non! Bobo sana makambo wana. L'air est à l'unité, l'unité c'est-à-dire que ya koyo kana ndenge ni boku ko fabriquer ba cocktail Molotov. Pona ko beta ba éléments terroristes. Ne les appelez pas des policiers. Ce ne sont pas des policiers. Vous n'avez pas la police dans ces pays-là. Vous avez des éléments terroristes. Et ces éléments terroristes, basés dans cette organisation terroriste qu'on appelle ANER. Et mon cause, il y a des éléments terroristes, il y a ANER, il y a organisation terroriste qu'on appelle ANER. C'est Kalunda Motor, alias Kalev. Monsieur compatriote. Non, un peuple ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Il faut se défendre. Vous devez vous défendre. Fabriquer des cocktails Molotov lorsqu'il y a la manifestation pour revendiquer votre droit à Bino. Parce que devant l'occupation, la colonisation toute rwandaise, nous n'avons pas d'autres options et que d'utiliser la violence contre ces éléments terroristes. Nous avons raté une occasion au nord. C'était le 7 août, après le grand maître Fumumandasse Masalaki. Parce que, natango wana soki to bimaki église catholique andimaki appelle ya Fumumandasse. Ba parti politique nyos endimaki appelle ya Fumumandasse. Ndele loto zana histoire mosusu. Parce que bon mona ki bino moko ndenge ba ndika esalaki mosala nango. Boyebi, dans un pays, lorsque vous êtes occupé, vous devez avoir un leader.
Bandeko balobakate, nous n'avons pas besoin d'un leader derrière, de rester derrière un leader. Non, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Dans un pays occupé, colonisé, vous devez avoir un leader. Dans tous les pays où on se bat pour une libération, on doit avoir un leader. Il faut avoir un leader où tout le monde va colandailler. Il faut tous un leader au bison soto colanda. Et ce leader doit être visionnaire, teinté de la spiritualité et qui a l'appui de nos ancêtres. C'est ce leader qu'il faut suivre. Mais nous, Nakatia RDC, la République démocratique du Congo, nous avons un leader teinté de la spiritualité qui se bat sur le terrain et que l'ennemi a peur. C'est pour moment d'enseigner. Mais bien nous avons minimiser. Mais ça veut dire que vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Tant que leader est surtout botiaki mitema na bino. On appelle ça qui bino ma promesse moko vaine. Tosuki wapi. Bandeko. Dans un pays occupé, colonisé, nous devons avoir un leader. Et c'est ce que nous avons Mokambi. Mais dans le moment où il y a colonisation toute rwandaise, il y a cette occupation. Ndeko. Yoza Kolandangai. Tozan a besoin, il y a un leader charismatique et que nous avons un seul leader teinté de la spiritualité, c'est Fumanda Sem. Alors, mettons tous ensemble, tout l'enseigner comme Obalobaganini. Le col à Likonga, le col à Fizil, pour na été tout atteindre biti na biso. Parce que un leader azwaka nguya makasi tango azana simana ye baimboka baza kotindika ye. Mais tango bino baimboka bozana bolembo. Mais leader wana pe akomaka na bolembo. Musumon. Donc Hippolyte Kanambe Joseph Kabila est déterminé à détruire Bamabota Yambo Cannabis. Est-ce que tu peux croiser toujours bras? Est-ce que tu peux tirer les santé dans ma cambo? Est-ce que tu peux ça appel les sous-soutien pour moment d'ansemi pour aller devant pour na été to libérer Mboka? Beaucoup continuer toujours ko cantonner ko landa ba leader politique oyo bazana vision te ya mboka wana beaucoup continuer toujours ko landa bango. Alors ce que beaucoup continuer toujours ko landa bango, cela veut dire que boza toujours ko ça a été souffrance na biso et continuer. Bomoni bino moko ba kena biyamba kuna basango babi ke dans manifestation ezalite ale bango moko babimi ba côté na mituka na bango na ba imuzi na bango brrr bakei batiki bino. Monsieur frère, non. Zo omoni libenga ya zoba batiaka loboko kamba mibala. Mbami sa tout. Soki bato bakosi bino mbala moko mibale, mais misa tout soki bakosi bino mbala misa tout, ce qui fait que boza ba vrai zoba. Alors ba mama batata bandeko bana lisanga timati. L'heure est venue à méditation. Tout méditer, sikoyo. Tout méditer. Totala. Motonin toko isuko kolanda. Pour que a libérer biso sikoyo. En tout cas, ce qui est matière à réflexion, et kozana biso penza donc, et pas si minutes bato ya mokilo bakomona que non, écoutez, bato yo bakoko se libérer. Vous voyez bien très bien ba batata bandeko. Ba leader politique wana yon surtout boza kolanda. Bango yon surtout baza ko ya kaka na mboko koluka bokonzi. Kosenga bokonzi koto. Mais eloko nini oyo Hippolyte Kanambe
alias Joseph Kabila tuti rwandais aza kopesa na bamindele te po ete bakenda kozwa yo moto mosusu bakenda kotia na bokonzi wana eloko nini eza mosala pamba. Donc na kati ya mboka wana bayebi yaki une seule personne oyo ayaka kosenga bango bokonzi te, oyo aza kolite mpona ete mboka wana ekoka kokangola masi Fumu Mwanda Nsemi. Bayebi yango très bien, mindele bayebi. Mais bino tellement que boza baveugle bozo mwana na bino te ba bantu, la race bantu, c'est la race la plus ignorante dans le monde. Nayebi te parce que basangisa biso na bapigime lokola tosangisa makila na bapigime yango wana tokoma ba vrai bourrique na kati ya mokili. C'est ça bama batata bandeko. Donc mindele bayebi malamu ke il y a qu'un seul opposant na kati ya mboka wana, il y a qu'une seule personne oyo aza ko se battre mpona ko libérer mboka wana, c'est Fumu Mwanda Nsemi. Alors, pourquoi pas biso nyonso tout ensemble lokola to échoué na ba démarche nyonso. Alors sikoyo tolobi bon to échoué na ba politicien nyonso, to échoué na ba catholique, to échoué. Alors maintenant to ça la bloque autour de Fumu Mwanda Nsemi a utilisé nguya na ye pour to se libérer. Parce que suivre ba Mosengo, bon moi était Mosengo aye kaka na mboko. Aye ko consulter bakonzi na bango. Mais est-ce que bon moni Fumu Mwanda Nsemi aza ko ya koto pona ko consulter bato ya koto? Parce que il y a zana tina ko consulter bango te po il y a zana besoin à libération totale ya mboka wana. Alors bino ba obo zana besoin à libération totale ya mboka wana. L'homme qu'il faut suivre c'est Fumu Mwanda Nsemi. Alors bama batata bandeko ezali pasi mingi ya komona te boza kosouffrir mekasi bozo yeba nzela ya koleka te mpona ke bokoka kose libere. Voilà bama batata bandeko bana lisanga antimanti na mokuse oyo na ye mpona kopesa bino na tongo ya lelo. Mais kasi boye bango très bien. Na toute libération ya mboka esengaka toujours ba moyen. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi m'a toujours dit Jésus était plus fort dans la colonisation romaine. Avec lui seul n'a pas pu libérer son peuple. Ce n'est que Nathan en 1948 Jésus incarné na kati ya Ben Gurion, nde aiko sala, aiko pesa mot d'ordre, les Juifs ont suivi, après avoir yako souffrir, yako mona pasi, pas suivre le mot d'ordre, en 1948, l'État d'Israël est monani. Faut qu'on y ait. Alors, et Sengeli, biso la même chose. Bolanda ba politicien wana pa fanatisme te. Mais bolanda un politicien waza déterminé ya ko découdre na mopaya. Bomoni te bino ba politicien wana nyonso tu. Bazo benga mopaya wana toujours na kombo na ye ya lokuta, hein? Joseph Kabila. Mopaya we akosi bino. Bino bozo kota kaka na lokuta wana. Bongo ba politicien ndenge ba ko libérer bino? Non. Politicien ya ko libérer bino oyo aza ko se battre sur le terrain et qu'il appelle cet imposteur avec son propre nom. Parce que oza ko benda ye na énergie ya ye oyo ya kombo ya papa na mama ba pesa ye po akoya na mabele. Mais yo soko za ko benga na kombo na ya lokuta. Tu fais rien. Yekuta zo seka bita zo bawana zo benga na komba lokuta. Abenga zo bandenga benga ba politicien nyonso wana ba opposant nyonso wana ba zo ba po ba zo benga na kombo na ya lokuta.
Il n'est pas le fils biologique, il y a Laurent Désiré Kabila. Il est conscient, il le sait très bien. Il a tué votre propre frère, Nakati Namabire Naye, alors, à s'accaparer un pouvoir satanique par la force, alors bino bozo continue ko légitimer. Tant que bozo ko benga na kombo ya Kabila, boza ko légitimer. Bokolo ba dégage ndengeni, o Kabila dégage. Mais Kabila ça dégage à Kena na yazonga na nzela molimo. Mais o azana kati ya bokonzi wana komo na Kabila te, son nom c'est Hippolyte Kanambe. Au lieu de dire Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila dégage. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Voilà ce qu'il faut dire. Dans mon intervention, il y a Kassavobo, hein, dans TV5 et dans France 24. Bazou extrait bâti à TV5. Il a commencé à bandi malam, kobenga Moutouana toujours na komo na Kabila Kanambe. Hein? Alors, tant que journaliste azo tourna sous Motuna et journaliste azo tanga na kombo ya lokuta, il fallait qu'on rectifie, mais non. Son nom ce n'est pas Kabila. Son nom c'est Hippolyte Kanambe. Kabila, c'est un faux nom. Son nom, c'est Hippolyte Kanambe parce que c'est un étranger. Alors, il a tombé toujours Kakanakati, il y a le lingue, il y a journaliste Azo Benga Kabila. Il n'est pas à Kobi, dans Zera Kaka Kabila. Alors, Bama Tata Bandekoba na Lisanga Timati. Non, réveillons-nous. Tolamuka. Poto Benga na Mopaya. Alors, et voilà maintenant. Mboka ezali sikoyo ingouvernable parce que il n'y a pas un président de la République. Parce que nyangana kata wana, mopaya wana, asilisi, ba manda na yon surtout, ya lokuta pe, asilisi pe ba koro oyo basango ba pesa kiye, asilisi nyoso. Sikoyo mboka ezali susu na présidente. Toyo ka sikoyo moto moko na kati na diaspora, na ba réseaux sociaux, na ba chaîne ya bapaya awa toyoka moto akobenga isusu Hippolyte Kanambe alias Kabila président de la République toyoka ye. Soki boyoki bandeko bozwa mabanga bo beta moto wana. Je vous dis que soki boyoki na ba chaîne moko songolo na ba radio internet baza kobenga Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila président de la République bo beta bango mabanga bazali balaza ba collabo. Ce sont des collabos. Mouton surtout à Kobenga et Hippolyte Kanambe alias Kabila, président de la République. Parce qu'aujourd'hui, dans Mboka, il n'y a plus le président de la République. Donc, Mboka Zali, donc, ingouvernable. Donc, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de sénateurs, il n'y a pas de président de la République. Donc, Mboka, pouvoir est commis à Balabala, pouvoir est commis à peuple, peuple bon lokota pouvoir. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga tumata. Matondo mingi na bino banso. Tokuta na bino bala asima. Si 3 fois 2 radio kachupa.com pe Congo Bololo. Que le Seigneur Congo vous bénisse. Bénisse pour moment d'Assemi et bénisse la République démocratique du Congo. Matondo mingi.